Merci na confiance oyo bozali ko témoigner tango nyonso pa ya ba jeune ya Info Plus HD na musala kitoko bazo salela bino mbote patata ba mama bandeko bino nyonso oyo bozisu so occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya mokolo ya lelo. Tofungola basango na biso ya lelo pona koyebisa bino ke ministre ya communication et médias excellence Patrick Muyaya elongo na professeur Tubangu Kalala basala ki bongo briefing moko ya presse li pona ko éclaircir opinion na oyo etali terme ya rwandophone oyo ezoloba mingi ba détail na élément oyo. Tango bazolobela congolais rwandophone eza vraiment melo eza Bautu na Batuti na RDC eza concept moko vague na souci clair ya ko représenter loko la défense ya chef sans mandat ya ba communauté pe ekosenga la population congolaise nyonso oyo balobaka Kinyarwanda bakoma na bango kaka koloba Kituti pe Kinyarwanda ndenge Chiluba Kikongo pe balang mususu elobamaka na kati ya RDC wana ekozala plus clair ke koyeba mbala moko soki baza banani wana maloba ya ministre ya communication et médias excellence Patrick Muyaya pe le professeur Tubangu Kalala azwaki maloba pona ye a estimé que terme wana ya rwandophone eza na sens TP alobaki que après qu'opposer ba borne entre République démocratique du Congo na Rwanda nde bapesaka population ya local oyo délai ya 6 mois pour que bapona esika na bango ya kovanda pe majorité ya Bautu ba préféraki na bango bafanda na RDC pona kokima bakolo allemand na Rwanda wana nde esika terme oyo ebimaki pe le professeur Kalala asengaki que il faut kotika ko prononcer terme ya rwandophone pe alobaki ke eza na langue moko te rwandophone elobamaka na mokili wana maloba ya professeur Kalala pe ministre ya communication et médias liboso ya bapandisango. Président de la Commission électorale nationale indépendante Seni Nabokuse Denis Kadima a affirmé maloba oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba ki bongo na 52e session ya Conseil des droits de l'homme ya ONU aloba ki ke ba élection ekoki pe kozala hypothéqué pona oyo etali insécurité na Est ya République démocratique du Congo. Après discours, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Genève na 52e session ya Conseil des droits de l'homme ya ONU Topé Nations Unies boyeba que président ya commission électorale nationale indépendante Seni Nabokuse Denis Kadima a jugé yango logique ndenge président de la République alobaki que guerre ya Est na kati ya RDC ezo risqué ko hypothéquer processus électoral. Pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité liboso ya Conseil des droits de l'homme ya ONU implication ya communauté internationale pona koti ya fin na insécurité na Est ya République démocratique du Congo oyo ezoko la kaka pe eza cause na Rwanda na nzela ya ba M23 pe président ya Seni Denis Kadima alobaki lisusu ke pona ye ba élection ekoki kozala frileuse na insécurité soki lelo mutu aza na carte na ye mais masasi ezobeta moyen mutu akende ko voter ekozala te ata ba argent ya Seni baza déjà en place wana nde balobaka ke ba élection eza hypothéqué pe alobaki lisusu ke même légitimité ya élection ya boye ekozala mise en épreuve mpona ye président ya Seni Denis Kadima ndenge président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki bongo eza nango logique. Na oyo etali arrivé ya président François Emmanuel Macron a na ville province ya Kinshasa ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na terrain pona kosolola population boyoka réaction na bango. Pona ngala ko sepela même ki ayati po bango ba communauté internationale baza derrière tout ce qui se passe na mboka na biso. Ce qui Rwanda za ko s'entêter pourquoi parce que il y a ba konzi ya mineno baza na sima na ye nde yango ezo pesa ye makasi ke a continuer ko bunisa biso alors arrivé na ye ngana zo souhaiter en même pas. Ce qui ezali pona ngai na ngana sala marche mongo makasi ka ya te mais lokola mutu na mutu aza na vision na ye na makanisi na ye nde peut-être ba mususu ba kozala David mais ngai naza kutu na posa même pas que ya parce que azana na makasa ko condamner Rwanda te lokwa mboka zo bunisa biso que non Rwanda yozo ko agresser de se laisse a condamner te bongo soka na mboka na biso ndako lobani to ko senga et pas na préoccupation na biso ya liboso guerre wana ya est parce que lisango vraiment wana za préoccupation na biso ya munene za te que chaque jour to yo ka bande ko na biso est bazo ko sila eza
esengo mpo na biso te. Ngai nasengi na président Macron azala médiateur na biso ya osilisa guerre wana. C'est ça point très. Moi dans ma part en tout cas bayaka baporta elo mopete. Oyo paso ya oyo. Asa elo mote. Ayaka kati basololi fidèle baso mfalo bapesie na ba cadeau na ye wana siminzela kei. To tikela ana ba passe ma misère to message donc ata ye aya te reporter elo mote. Sisi biso ne ye mtoso yamba ye mo konza biso président Fati. Ba fanda basola tala mboka ne to souffrir deuxième na mboka ko lié ezate ko melezate misala ezate azone makamwani en charge ne choto ngidi wana misala ezala biloko ekita dollar ekita c'est ça que nous voulons. Olingi oyo la pilotage ya drone pe régie télé numérique yaka bongo na centre de formation Info Plus HD. Info Plus HD production center il faut pour la bilan so ba evolingaka ko balisa connaissance likolo connaissance ko balisa moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots ont présenté Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka, Baporte Fongami pour la Bino Nyonso pour la TV, Tozaka la montage vidéo, la prise de vite, Topé na journalisme peu à BHT, Kasi Tozape, la Régie Télé, Bongo et Régie Télé HD Production, Info Plus et Bongo, Régie Télé numérique, Ozala Posa, au mixé, émission Dengenga na Mixaka, Kobuka la Teyaka, Yaka au mixé. Parents, montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD production. Toza la poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kalate ya kapo occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD production. Tozo pesa couper tozo projeter directement vidéo na biso pour ba logiciel na biso awa eza pour ya sika ko ezo pesa ma kitoko formation ko ya sur. Elle est les journalistes mais on a pour GMT yaka ozala poso yeko la ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyeko la ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colonne la plus animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD production et fond ba porte pour la bino nyonso pour biso awa boulot toujours salande tozo ba fait des informations yaka. La prise de vie au niveau il va filmer awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nini ekapuvaka likolo place awa na Info Plus HD production formation ya matapamba jeune qui est matisa otuninga isoki centre Info Plus HD production ezonela bosikate na commune ya Ngaba sime ya maison communale ya Ngaba na beniki sanga numéro 38 bosikate yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place. Les Fodis françaises alibon album bandeko les français par la musique bâti na marché pour améliorer langue française na minoko ya bana biso wala nzembo na bango moko. Le soleil se lève chaque matin à l'est.
et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont le nord et le sud, l'est et l'ouest. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Olingi okoma cameraman moko très professionnel pe oyekola montage vidéo pe habillage ya kabongo na centre de formation Info Plus HD Production et fongoli ba porte na yango pona kopesa formation moko très professionnel. Info Plus HD Production Center et fongoli ba porte. Pour la vidéo nyonso ba evolingaka ko balisa connaissance likolo connaissance ko balisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka. Porte Fongami pour la Bino pour la TV. Tozaka la montage vidéo, na prise de vite. Topé na journaliste un peu à BHT, kasi Tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo Régie Télé numérique. Ozala Posa au mixé de l'émission Ndengengai na Mitsaka Kobuka la Teyaka au mixé. Parents, mon sang, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa tozako na sala montage Info Plus HD Production. Ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa couper toujours projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur. Elle est la journaliste mais on a pour Jémuke Yaka. Vous allez poser pour la Ndengenini, ba présentaka, ba journaux Yaka, oyeba Yaka topé. Olingi oye pour la Ndengenini, ba animaka ba émission Ndenge de pour la colonne la douce animaka Yaka, oyeba Yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la binonion so pour biso awa, vous l'autre toujours salande, les autres ba fait des informations Yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kopumbwise drone ndenge nini ekapumbwaka likolo kasi awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba na jeune matisa otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezonga kosika te na commune yanga basime maison communale yanga ba na benikisanga numéro 38 kosika te yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place
Invité du jour ya lelo tokutana kibongo na Dr Patrick Panoupe alobela ki ba maladie ebele oyo azozwango en charge na cabinet na bango pe amartela ki mingi na maladie moko na kombo glaucome oyo ezali bongo maladie ezokomisa bato ba aveugle ebele sans le savoir. Nazali monsieur Panou Patrick, nazali expert en magnétothérapie. Tozwami na centre autobengi dynamique Kembis Family. Tozwami na commune ya Masina, quartier 3, na avenue Lunda, numéro 29. Na cabinet, tozali na plusieurs départements. Tozali na département ya ophtalmologie. Tozali na plusieurs départements, entre autres na Oitali Bamekua. Donc, tozozwa en charge ba maladie ebele. Tozali kozwa en charge maladie lokola ya cataracte. Cataracte ezali maladie zwa kamutu na misu. Tozali kozwa en charge ya ma maladie lokola ba myopie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola ba hypermétropie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola glaucome. Pe ba maladie o etali bomo ya mobali lokola prostate. Tozali kozwa ngo en charge. Tozali kozwa en charge même mutu wa komina ba rhumatisme sur toutes ses formes, puisque lorsque tozolobela rhumatisme tozomona une grande famille ya ba maladie o ezozwa mutu. Donc yango na tobenga kango en gros rhumatisme. Alors ils en a ba maladie belé, entre autres ils en a ba goutte, toza na ba arthrose, arthrite, etc. Ils ont ba maladie na kati ya rhumatisme. Tout ça na cabinet tozozwa ngo en charge. Tozozwa pe en charge ba maladie lokola diabète, que ce soit des type 1 ou des type 2, tous en avons pareil. Rien qu'avec les appareils chez nous, tous en charge de maladie. Même si a sali crise à AVC, à perdre à partir de l'autonaï, ils ont répondu à les sous-soutés. Tous en la capacité, il y a une force dans le beau, soit le colo, ils ont une capacité. Tous en charge, bana oyo bazana ba problème à perte mémoire. Mwana ozali anémie atungisaka baboti na emingi, tozali na ba pareil sur place oyo ezali kozwa en charge ba problème nyonso wana. Tozali pe kozwa en charge moto ozali ko souffrir na problème ya hypertension, que ce soit hypo ou hyper, tozali kozwa yango en charge. Donc tozali na ba maladie ebele oyo tozali kozwa en charge et misus même na cité. Donc ceux qui ont na préoccupation na ba numéro oyo tokopesa ndeko abengi pe azui orientation malade. Glaucome ezali deuxième maladie au monde où ezali ko rendre bat aveugle. Donc na ba continent sur Afrique, Asie, Europe, États-Unis, tozali na glaucome ezo tomber na deuxième position derrière cataracte. Cataracte ezali première maladie où ezali ko rendre bat aveugle. Na deuxième position tozali na glaucome. Donc, glaucome et kanaka mutu bisika mususuté rien que na misu. Et troublé pe binoté lorsque vous allez chez un ophta, a ebisio que vous avez la problème ya tension killer. Ils ont dit problème moko autobengi glaucome. Donc, à ne pas se déranger. Glaucome, tension killer, ils ont dit loko moko. Glaucome, ils ont dit maladie moko grave. Oyo, ceux qui mutu asali attention te et komemaye na cécité. Maladie oyo koki kozwa plusieurs formes. Pe suka nango e kozwa partie oyo to bengi nerf optique. Donc glaucome ezali augmentation ya pression na kati ya miso mutu. Donc na kati ya miso mutu lolenge nzamba sali toza na ba partie oyo ezali essentiel na ka oyo glaucome o maladie oyo ezwaka. Tozali na corps ciliaire bisika o wapi na chambre antérieure basali ko créer oyo to bengi humeur aqueuse. Humeur aqueuse ezali liquide oyo ezali ko nourrir lisu ya mutu. Donc po misu nanga ebeta ndenge zo beta boye, po tension ezala normale, c'est parce que liquide wana ezali ko lekape, est-ce que ça la va et vient à l'aise sans toutefois que ba calé ou soit aleka na ebele. Donc pression ya misu nanga eza normale. Wana ezali oyo to bengi humeur aqueuse. Alors, ndenge nazota la boye cristallin asali mise au point a transféré yango na niveau ba l'encéphale et commis na niveau ya ba câble to bengi nerf optique. Yende muto azali lokola singa oazo memela biso courant. Alors, yende muto azali ko chargé pour avoir information atinda yango na niveau ya cerveau. Alors que une fois tension ezali important na kati ya miso mutu, ce qui fait que
tension augmentée, pression anémati, ils allaient nuire na bakable wana. Ils ont perdre force nango, et à cet instant-là, la personne a commis une vision floue, a zomona sous bien té, champ visuel n'a commis rétréci, et commis tout près, et de là on parle déjà du glaucome. Donc la personne a perdu ce qu'on appelle les nerfs optiques. Ils allaient se faire kobeba yango, ils allaient kende lentement et progressivement. Yango wana, il faut toujours se prévenir à l'avance, qu'on soit traitement. Si vous constatez déjà des signes autocolobela na kati ya émission, il est important ya koya lombangu na cabinet pour ndeko azwa traitement azala épargner na problème ya cécité. Tout d'abord, il faut boyeba que glaucome ezali maladie moko complexe. Donc âge ezali pe ko jouer rôle na kati ya maladie oyo tobengi glaucome. Il y a aussi ce qu'on appelle facteurs environnementaux. Donc bisika tozali ko évoluer. Donc il y a oyo tobengi moi, bato bazali ko tambola mingi sans lunettes, sans chapeau, moi wana ezali ko beta yo na miso ba poussière etc. Ça peut t'amener na problème ya glaucome. Tozali pe na bandeko o bazali ko fumer mingi. Le fumeur en excessive, donc bazali je peux dire bazali exposé na problème ya glaucome. Bandeko bazali ko mela mingi, et c'est pour cela balobara toujours et pas ba scientifique, buvez moins. Donc lorsque vous prenez chaque temps l'alcool et koki komemayo na problème oyo to bengi ya glaucome. Tozali pe lisusu na facteur ya ba maladie. Il y a certaines maladies où même la rappé maladie na kati nzoto mutu. Il y a les cas, il y a maladie locale à hypertension. On a toujours de l'hypertension artérielle. Lorsque tension zali ko mata chaque temps dans l'organisme ya moto, ils ont pas maté. Puisque pression on a ezalaka pression ya makila. Moté mazo sala mouvement, il y a 20 et 20 auto bengi diastole na systole. Lorsque zali ko pomper makila, pe na retourne. Alors que makila na ezali na forte intensité et occuper ko beta na ba partie misusu ya nzoto moto moni ndeko wana a eu problème. Alors et comme a tapé na ba niveau ya ba nerf ou soit ya ba misisa ou ezali na kati ya miso na biso, alors constater que na misisa ya miso moto ezalaka mikie. Une fois iso beta, si ezui endommagement ou soit katani, la personne est devenue subitement aveugle. Donc maladie mosusu loko la diabète. Plus sucre ezali na organisme nzoto moto. Sucre bomo ya moto tolobaka ngo ezali na makila. Alors que maladie oyo ezo s'installer directement na makila. Alors auto bengi banticorps en nzoto moto. Ezali kaka na makila. Une fois banticorps na yo komi faible, du coup vous allez exposer na plusieurs maladies. Donc yango no monaka certaines maladies et même la rapé bandeko maladie mosusu lokola des cas on évoqué wana. Et ce qui wana te, il y a aussi des causes auto bengi bakisi auto zali komela. Donc je vais pas citer les noms, il y a bakisi, mais il fallait comprendre que bakisi mingi zali na corticoïdes. Ils allaient na ba chance mingi oyo komemela moto na problème ya glaucome. Donc qui c'est la partie qui est réactif na aussi toxique. Une fois meli qui si obiki, le reste on est allé ba toxique. Plus ils allaient emmagasiner na organisme ya moto et qui komemela pe moto ba problème ya ba maladie à la longue. Bonne nouvelle, na bandeko bazali kolanda biso na Kinshasa, Congo Mobimba, partout ailleurs na libanda ya Congo. Donc boye ba ke glaucome ezali kobi kama. Donc tobizal ne bandeko tobiki si ba utame ba Afrique du Sud, ba Inde, ba ye awa bazalaki déjà desi. Donc muto komi ozelara comme un aveugle de façon qui n'est na kokufa, mais à l'aide ya magnétothérapie tobiki si bandeko wana bazongeli bomoi ya vie na bango. Donc maladie o ezali kobi kama. Donc la prise ya bakisi bazali kopesa bato wana c'était à l'époque science ezali ko évoluer, monde ezali ko évoluer. Aujourd'hui toza na système ya magnétothérapie, toza na ba appareil sur place, ezali ko sala ete vision ya moto ce qui komaki ko kinya na kobeba ebonga, ce qui komaki na pente et relevé yango. Et il y a seulement un aveugle de moto to sala le côté panamiso. Un aveugle c'est une personne qui tout est devenu noir pour lui. Toza tongo, toza moi, toza pourquoi il ne sait distinguer rien. Alors wana ça dit aveugle. Mais yo oyo visionner comme ata mukie. Ou soit toza sentir ba signe nyonso oyo. Pour moi on a bien foka ola ta ba lunette.
Donc il y a déjà un signe. Vous allez déjà maladif, il y a glaucome, il y a un cabinet, en tout cas, parce qu'il y a une maladie belée. Vous allez juste bien d'abandonner et que se familiariser avec la maladie. Soit temps, il y a se faire traiter parce que bon, il y a même la Bible nous dit ça, dans Matthieu. Donc, ceux qui ont au moins que misu ezali mwinda ya nzoto. Donc ozali parents, ozali papa, maman, responsable ya société songolo pakala, pasteur, yeba ki tozali na posa ya vision na parce que un pasteur ce qui a zomona bien te façon ni na kotanga Bible pour à préparer ba matière ya biso. Donc c'est ça les grands temps, ce qui misu komi ko déranger yo, soit temps ya komona biso ou soit traitement obika ozailate ki okom aveugle pour benga biso. So komi aveugle peu importe des millions euros mais la biso en tout cas tokosala ilo côté pour na yo na cas aveuglement seul le maître suprême le médecin par excellence Jésus-Christ peut vous aider ya couper sa bino guérison. Mais sinon lorsque vous êtes souffrant venez en tout cas tokoyamba bino maboko ya kofungwama traitement ezali boya ko bomba maladie parce que maladie eza lokola zemi ceux qui bombi yango les lolobi et koyeba aussi et kozala déjà trop tard bandeko bazalaka na ba problème ya miso en tout cas bazala na complexe mingi ozotu na est-ce que ozomona bien nazomona bien oyo nini akokoloba te akende bomona lokwa ayebaki ndako afente bino lokwa ayebi nzoka imagination soit mona osimba ba mi. Donc bino pe batu bozali na muto akomi na maladie akomi lokwa mwana muke. Alors prenez en charge muto wana bopusana nae tozoye topesa ye traitement pe misu e bon apo muto akoki ko fonctionner kaka na misu na ye. Kongo tozali na posa ya bandiko bazali na misu pona ko avancer na oyo nyonso ezali o tozali na posa. Tozali ouvrable chaque jour du lundi au samedi de 8h juste à 14h juste. Donc toujours pesa numéro bozwa yango très bien pour bobenga bozwa rendez-vous. En tout cas ceux qui oye sans toutefois ko benga pour la déci parce que to yamba yote to yamba kaka selon rendez-vous parce que batana biso ezali calculé tozali kozwa en charge moto tout avec respect. Donc benga biso na 099 781 23 73. Numéro na biso ezali 099 781 23 73. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, appeler. Donc, tozali disponible 24 heures sur 24 pour nous répondre na mituna na bino, soit pour nous enregistrer bino. Donc, au bengi, aux rendez-vous na docteur. Si mawana to pesio mukolo oko ya pengonga wana se présenter en tout cas ozali libre ya ko exposer ba kanyonso oyo ozali nango po toyeba na ko pesa yo lisungi. Adresse na biso tozami na commune ya Masina quartier 3 tozami na avenue Otobengi Lunda numéro 29. Donc ceux qui au Kitiwana Otoni docteur Panou Patrick nazali sur place na Royambayo pe tobeti masolo ya santé. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Tokomi na suka ya
Info Plus HD alelo, merci na confiance et fidélité. Oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso, merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD. Na musala kitoko basa elibino, un grand merci na les valables motomo ko bien. Ngala baki sela et papa social na pesimbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo solo ya Info Plus HD. Na bosanité bébé Voldi le Gembe oyo azali bongo colonel ya ba bébé kasi soki Jésus Christ. Nzambe ya pasteur acheté lita ayeite ngai na bino rendez-vous ezala kaka awa.